Oui, bandeko balandi ya tokomi wapi tokutanene tomesina kokuta na biso na bino lisu likolo ya lisu tolobaka na bino tolakaka bino bokotika la distraité bokozalaka toujours informé à l'air bolandaki mosala tosalaki bino mikolo malobi crash ya avion oyo esalamaki oyo bandeko na ngai bawe batiki mokili bakombata d'élite batu babundaki pona changement ya mboka na biso Congo metala lolenge bakufeli lolenge batikeli mokili eza malamu te bakufi pona mission ya ba famille na bango te bakufi pona kokende koluka kolia libota te bakufi bakendaki mission officielle na makonzi ya mboka ezaki une partie ya koluka mboka na biso sécurité kota bamoke zonga entre biso ba congolais nde bandeko wana basi kotika biso bandeko Patrick bandeko nanga maréchal chauffeur à président c'est vraiment moi le bezata ki membre ya tokomi wapi ata cameraman moka tokomi wapi soki ndeko wana moni fa telema maréchal place famille na ezali boye baraki malgré na Congo baye bakaka moto azaki moto abadiso moto akufi mais maréchal azaki l'un de balandi moto na biso vraiment à part cause la combattant azaki bandeko na biso akati bandeko bakufi pona nini ebomi bango ba question auto komi tuna malembe yangwana directeur ya presse présentielle tela biso na ba télévision to pesa biso parce que on a capacité wana te non mais ça pesa biso discours ya mokonzi ya mboka na population ya Bukavu makambu nini mokonzi ya mboka lobaki kule na este oyo bako lobaki créer problème tela biso entre RTNC ya chaîne nationale makambu tunde ko kabla banda ko sala kuna banda ko leka bino retard nini bozo nango retard ya nini ya information sana ngonde ko na ngai so ozo ko kate démissionner intégralité ya meeting ya mokonzi ya mboka ya Bukavu ya message ya mokonzi ya mboka devant population Bukavu sana ngona nti tela biso yango na ba réseaux sociaux te ti yango na chaîne numéro public awa na Kishasa bandeko baso balanda ba yeba nini oyo mwana somi ekolo Félix Antoine Chilombo Tshisekedi alobaki oyo pesi banguni ya Congo kanda ba pesa biso message o ba pesi biso nzela crash ya avion popo ko sala musa ndeko mi ya famille ya koteri moko boy eza malamu te ndeko soko zoko kate zana monge mupanzi bandeko ti balanda na présidence de la République bon mona presse boko kumbela ngo bandeko mingi batutaka to le place bino boza wana misusu basuka na prison makala bandeko benga biso leki na ya ko sunga ngai makambo zo kwa to comprendre to ça nini biso ko ko sauver bino boko lia mbongo ya arrêter biso zo liango biso ko mona passe ba sa moto tambola bino boko lia mbongo ya bobunda te bino ti boza na presse présidentielle on na bunda boye bisanga na bunda combattre zanani maréchal yona ke combattant kalenga kufi bino boko risque liwa bon Antonov boye na baba c'est mituka na climatiser et bandeko ba risque ba combattre ba pays retard information discours ma konzabo kasala Bukavu za wapi mboka etambula na mibeko etambula na ba coterité na camarderité wana bo tambuse ekolo malamu te yango to kosenga ba moko to lakaka bino to yebisaka pe bino to koyamba congolais nyonso oyo aza ko émerger na makanisi na ba calcul nale azoya pona ba congolais batambula malamu ba congolais bazala malamu biso to ko mwa pito kosala promotion na ye ndenge te banda ko beta masolo JFM service yo na fongola la Belgique a fongola na Milan Milan na Italie na Belgique bana tu ya Bruxelles ya Bela JFM service ça kitena mabele o tia eloko o mutuka o conteneur o carton na heure précise 2 semaines Kishasa na yebisa rabino boye boma na matadi échangeant et comment la 13e mairie awa petit boulevard olingi basala ba drapeler ba chapeau campagne na yo ba panneau makambo ebele ngo sala benga ndeko na circuit connexion bana to banda makambo za kaka malamu bomoni biso bato soutenir ndenge pete ko soutenir docteur Mogisho azali nani nzambe ya loposo ya solo docteur donc moto ta ko bela mapalata o nduta o makwanza o na ko yoka mokusa na seconde savaka ya pamba
fabriquer la plante naturelle ya ba congolais mokuse ko sila na minute docteur Mogisha Zawana tolongo wana toye sikoyo pa docteur Kabengele temple du roi Salomon ndeko na biso ya mobali o alobaki ngai nazwaki te ya kofanda ya kokanisa bandeko na bakobela maladi mosusu eza incurable bakokende bahôpital bakorefule bango oyo eza ka na biso te ndenge nini nakoki kosala po bakongole bazwaka traitement na ndenge elongo bani nzambe apesi nga révélation ya kosala étude na banzete nde ndeko wana bana toyamba ye toyambaka mpe kaka ye mpo aexplike bakongolais nini ye koleka na barecherche asalaka mais bolanda na bokebi parce que émission lelo eza pas comme les autres émissions ndeko na biso docteur Kabe mbote docteur mbote ndeko bonne santé o maison na za kitoko kaka moto nde na sina besana moto pona guérison oza kitoko kaka moto lelo toyambi yo susu toyambi yo mwa kala bakongole bande kotala docteur Kabe akenda wapi azalaka kaka akufa avoyagea to pe akima ndenge bandeko musu bamesana docteur Kabe kopesa bango na mwa muke outi wapi c'est le temple du roi Salomon Zamba salut Zamba nangu ye ya liboso na pesi mes condoléances na président de la République selo makambo ekomele ngai na mboko ya ngai eloko na yebisa ka bantu boye na chaka Zamba liboso mezo malembe likambo na zui yango na mboko ya ngai selo mes condoléances na pesi na président de la République Zambe azala liboso na ye azala liboso ya bakongolais nyonso to nakotambu na makolo ngulo ole nakende ngombe nakokende sobe po konvo ya mangengenge ilembisi bato nakokende na ye sobe nakende kosamba na makolo ngulo pona mboko ya ngai makambo ya boye sala mresusu te Zambe Zamba zara da temple du roi Salomon. Zara na mboka na ngai. Zara na congolais nyonso tu. Congolais et congolais. Zara na bango. Ero temple zara ke moto. Zara na mokonzi ya mboko ya ngai. Tango bana ya Israeli bazara ke na mboka ya Egypte. Ine eloko ni sara belake bango. Kozalaki mwana moko azalaki bebete nde balokotaki na kati ya mai te yango nde ye kosala nini kosauve bana israélien merci mosa soki mboka na ngai soki naza boye nazotambola epuis nakei kosambela mokolo ngulu mpona mboko ya ngai epuis mpona mokonzo ya mboka na ngai mabe eza wapi ok natambola oui temple osali mwa mikolo ebele mpo tokota na baquestion moko ya émission na biso na bandeko balandaka biso owumeli okenda wapi outi pe wapi temple wa Salomon merci ndeko ya ngai dideko nazongeli yo malgré nazalaki na vraiment nazalaki choqué na motema ya ngai parce que mpona mboko ya ngai malgré oyo mboko ya ngai koko na ngai poko ya bakoko ya ngai il faut nazala vraiment choqué c'est le problème oyo ezwaki na mboko ya ngai motema ezalaki kobeta eloko na kosenga yo nazalaki te ndeko lembisa ndeko zolo likambo ezali problème eza nini ndeko nazalaki te nayebisaka yo ke nazalaka me nazalaka te na sasa il faut que condimenter ndeko na ngai oye na bureau ya temple du roi Salomon kutenga chaque jour ekozala aventure nazoyebisa yo nano ndeko jour mosusu oye bayebisa yo ke maison yake ekoluka matiti okolanda sikita mais osokolanda kete bato bakobieka ta koluka kaka bakisi mpona bandeko na ngai eloko nakosenga bino eza boye bandeko na ngai problème nayebisaka bato maladi echangeaka te to se rappelaka mingi bandeko na nga oyo bayebaka te ke maladie incurable esilaka na médecine ya bakoko na bino médecine naturelle nasalaka tout possible mpona koyebisa bango ke bapesa médecine naturelle médecine ya bakoko na bino mboka bapesa yango confiance lokola bandeko na bino oyo bapapa oyo
neti mwana mobali oyo nani Carlo awuti wapi awutaki France malgré ayebisi médecin traité na ye traitant na ye ayebisa ye nini ye kosala ayebisaki te problème ezalaki moko papa malgré osali constat ke naza na po mitali ya nani prostate mais namoni ke awa nakozwa guérison te malgré explication bokosala opération ekozonga kaka ndeko mais il faut ekotana nani maison zambe nangu ya il faut nakangana balaji na zote na bino nakokangana yango na kombo ya nzambe ochetembe chamusapi mwana mobali oyo alobi boye na auti France aye na mboko ya bakoko na yo koya oya ye akuta na tapu du rassemblement problème etali ya prostate merci bandeko na ngai ya poto merci mokili mobimba bozobikisa bandeko na bino bino bomonaka ngai musika bozobikisa bandeko na bino na katakiti bon nazalaki na nafandaka na Paris eloko etinga na ya esikoyo namonaka émission docteur Kabe asalaka na ndeko légère ndenge ki docteur Kabe soignaka bato baza na baprostate bamaladi ekidikiti onga mpe na poto na Paris médecin nanga traitant adetektaki malade yango alobi na ngai naza na prostate il faut nalandaki pendant une année kolandaki pendant une année wana ntango nabengi yaya na ngai liboso nayebisi ye yaya na ngai yebisi ngai non ndenge alingi abandisi baki wana ti osuka basala opération kolinga opération ke il faut kende na Kinshasa ye kutapesa avant kozi apesa atangi na komba docteur Kabe ngambo nayebaki ye yayebisi nga soko olingi kota na émission de Eliezer omona Eliezer asalaka émission na docteur moko ozwa numero ya docteur wana omona docteur wana assurance nini etindaki oke uta confiance epa docteur Kabe namonaka bainterview ya bato mosusu avant nga nazomona bango ke non nazalaki suivi par docteur Kabe après prostate ekei so ntango okomi awa elo onyo omonaki awa ntango nakomi awa tokoti tosololi na ye nayebisi ye so ntan nyonso tosali na poto na prostate wana na mboka na bino balobi ke poto nde eza suka makambo ndenge nini bango bakoki osisa yango te omoni kaka ke efo ozonga prostate na poto basilisaka mbala moko te na sens nini médecin soki aopere yo alongolaka ndambo ndambo tandis que na biso na mokoko awa eza ndambo te dès que obandi olanda traitement ekendaka nyonso mbala moko. So depuis okomi na centre docteur Kabe osali combien de jours? Lelo ozala 4e jour. So na 4e jour ozo se sentir ndeni changement total. Pas, quand je dis total, c'est que la comme déjà guéri. Mais na mouvement changement par rapport à ndena zagi na poto na kisi ndela za ko pesanga. Na mouvement changement et commis donc changement commis na 3 jours à pas mort na sali déjà et pas docteur Kabe. Difficulté nini ozayi nango par rapport à maladie? ezalaki soki ozosuba masuba ezokata osuba masuba ekati osubi masuba ekati mais banda na banda olanda 4e jour lelo 3 jours naziki omoi eba docteur Kabe donc kosuba ekomi ndenge ezalaki kala kwa oye soki ozosuba ozosuba bien ti osilisa osenga kaka batitu oyo biso tozala na poto nayebiki na poto toliaka biloko ya produit chimique to eprovoka makambo ebele. Il faut que Kinshasa, au respirer, et à Kinshasa, au monde, il va trouver docteur Kabe a aussi de sa maladie. Il faut se faire soigner, pas docteur Kabe. Se faire soigner la maladie Prostate, appendicite, Congo, ça n'a pas passe. Et ça pendant combien de temps? Mais là, même à Bamboula. Bon, on a se soigner mais là, on ne se retrouvait pas docteur Kabe. Témoignage, j'allais demander à Gaïa Vandaka en France. Il y a un témoignage na Baninga na ye. Gana moi na ni docteur Kabe balamoko na publicité mais na tiakate. Mais tant on a yebsa mwana ke ngana zoko bela maladie pour tout ça l'hôpital. Dana docteur moko docteur Kabe
toza na témoignage ya bandeko mingi awa na poto bazokoya kotambola awa bazali bavandaka awa na poto baye kozonga awa ke bazwi traitement epai ya docteur Kabe awa tozoloba basi baexame c'est pourquoi yo papa kendaka kokotana na ye. So banda oyepa docteur Kabe osali combien de jours? oyo ekozala deuxième semaine. Deuxième semaine. Par rapport ndenge ozalaki koyoka pasi sozo se sentir ndenge différence ezali mpo liboso ezalaki nazala koyoka eloko moko ezokovimba ngai awa makasi ezochauffe mpe mais nazoyoka sikoyo allégement masuba ndenge ezali kotungisa ngai mingimingi kosuwa nokinoki donc sikoyo eza mwa changement. So conseil nini okopesa na bato oyo bato bazomonaki docteur Kabe aza moto alokuta apesa bato ya mbongo mpo bolekaka bolobaka okoloba na bato wana nini? sikoyo ngai papa boye bakopesa ngai mbongo mpona ye kosala publicité nakoyesa bato na kati ya likama ya wana eza lisumu. ngai nayebi docteur Kabe te ngai navandaka kutu na Kinshasa mwana avandaka na France kuna ayebisingaki papa nekikende kuna na ye na bandi komona changement alors sikoyo mbongo ya ndenge nini. komona ngai Ngiala mama Ngiala Léonie. Mama Ngiala nini ememi oyo na centre docteur Kabe? Tension na maladie AVC. AVC en mesure pendant combien des années? Esali 7 mois. 7 mois non. Aujourd'hui ba traitement et pas une sous-souté. Tout d'abord nazwa ti traitement na Saint-Gabriel. Esimbaki te. Et pas ya docteur Kabe nazwi guérison totale. Guérison obande ko tango zayi okenda na Saint-Gabriel obande ko tambola te obande otelema te ou bien obande ko telema? Na bande aki ko tambola te papa na ngai ko telema te. So pas docteur Kabe tango ya pas docteur Kabe tango na ye awa après 3 mois na tamboli na beki mingi balobi ke docteur Kabe apesa bato mbongo po boleka na TV boloba bokumisaka ye te ezali okuta te ezali ya solo nzoto na ngai nakosa mpona nini nzoto na ngai nakosa mpona nini apesi mbongo te apesa ngai mbongo ya nini oyo mama alobi ese eza ya solo ke mama zwi guérison yo oza nani nano epa na ye? ngai naza fils ene na ye en tout cas mama atombaki mpenza maladi ya AVC tokendeki na Saint-Gabriel tomeki na kuna en tout cas esimbaki te baleki a partir ya poto balandaki bapublicité na ye bamoni moto batindaki biso awa ntango mpe toyaki nazalaki na doute en tout cas ezalaki ngai na bango koswana mais au fur et à mesure tozoyaka tozoya en tout cas changement eloko nano ya makasi ezalaki tension ezozala kaka 22 yo monaka tension 22 mosu mpe 23 tension ezokoma bongo mais aye a maîtriser mpenza tension na ye ezalaka so na problème te kotambola na ye ezalaki fo bofanise na kiti mais na banda yo bango mo baomona kaka na bilili ke akomi kotelema ye moko moni maladi eyaka vitesse mais kokende nango ekendeke mwa malembe mais siko mpenza ke mpenza bato baretenir nini? Est-ce que ye abande kotambola na ye ou bien te ekomi kaka ntango boyepa docteur Kabe nde abandi kotambola? ye azalaki kotambola te moto asali AVC kotambola ndeni bato bayebi ye oyo presque neti biso tofanda kisenso toumeli na banda bato bayebi ye ntango bakomona mpena bango nde bakotémoigne wa biso soki tozokosa obie docteur apesi biso mbongo tosalele publicité mais bato bayebi ye bato nde bakotémoigne omoni ke yo mo mifundi ke docteur Kabe apesi bino mbongo tenga na publicité na ye te bato ndenge bakoresone ke ndenge balobake apesi mbongo eza lokuta te bato bayebi mama bato bayebi mama nde mpena bango mo en tout cas mama oyo espoir ezalaki te ndeko oyo a se retrouver pour la première ya prostate depuis tango utaki France malgré ba comprimé amoni ke nzo sibre so tout aluki ke mbele ko konta na zoto na ngai te na kombo ya nzambe masuba
soki okangami ata na kati avion soki nakiti na mboko ya ngai nakuta na maison nayebi ke nakozala vraiment nayebisaka bino boye ero nazalaka ngai te ezalaka molimo na maloba nasi nayebisi nzambe akontre ezoto oyo ya ngai mwana mobali ase retrouve bakitaki jour wana nayebi teke eza mwana bakitaki na buto masuba elingaka kaka mwana mobali wana alobi ke lokola nauti musika mpona kotala maison aya papa ezalaki teke ezalaki un coup d'une flamme oyebi ndenge ezalaka place wana pesa mwana mobali wana natonga natie mwana maboko nakosambela amelikisi masuba dobie zambe alobi boye na tata oyo mwana na ye na France atindaki papa na ye merci bandeko na ngai ya poto bozobikisa bato zamba akumama apesi bino makasi oyo nazalaka moto ata baloka yo ata ozala envoûtement ata ozala lien ya famille donc soki moto aye epa na yo akozwa guérison c'est ça omoni makambo nalobi omoni koloba boye chaque jour nakanga kata nakotana naloba nini nayebisi bato boye maladie eyaka mpona koboma lelo ndeko ase retrouve papa mpe lisusu ase retrouve nsima ya mwana na France mwana mwasi oyo mpe lisusu mpo mitali ya règle douloureuse mais ezalaki problème ase retrouve mpe lisusu biso ngai nazolobela maladie incurable koyela papa oyena yebembe sekuse yebembe nakosikusi yango te yaka na sekusi bibembe ekozala message ya lukuta yaka na sekusi yebembe message à Lukuta. En tant que généraliste professionnel de médecine naturelle, nous avons dénoncé le message de la force. Tout type d'hépatite. Tout type d'hépatite. Ceux qui s'engraillent. Tout type de cancer. Alors, Bakamakasi, bientôt, tu refais ce message. Et puis, dans le témoignage, de comment on appelle cancer du foie. Tala di bumavimi boy ndeko na yepe en tant que docteur en tant que collègue nangai mais na médecine occidentale mais alobi ka temps closer niveau nangai tendeko sana musala na yo mais alobi ka maison moto de mbisat ndeko de mbisa moto ta nako bigi sika bato nele mbisa nini ndeko nako le mbisi yangu te tout type de hépatite. Tout type de cancer, sauf la mort. Naibike muto kokufa, mokileza ya nzambe. Bande ko ya tuberculose osseuse, ya mikuwa, bosuki sa maison, alekisi modoba. Virus. Trop parler, petit ouais. Mais yakat. Merci, moi na mobale ya bana ko tabu na Jésus. Thomas nzamba pa mu lesiko kendaka. Pona ngai Thomas sekwe. Ok, temple. Tanga koloba na kolanda yo na bokebi nyonso. Docteur Kabe. Est-ce que okoki ko expliquer biso na kati ya Bible et pas nini? Tango to koloba médecine traditionnelle. Na ko bikisa maladie nyonso incurable. Oui, mais okotanga kombo ya Yesu. Mais kana ko expliquer biso. Po tango tanga ka kombo ba maladie incurable kindoki. Boye ngai nakobikisa yango na nzela ya banzete ba plante. Est-ce que vous montez biso pe bibliquement place ezali place ba komi yango? Merci c'est le temple du roi Salomon Zambas. Affrontement. Avant. Que bande de affrontement. Apocalypse 20 botare yango. Ecclésiaste 37 puis verset 4. Tare yango peresus. Et puis botare peresus pour mettre nani Jean 5 et puis verset 13. Et là, on a eu ça comme tout boyende quoi. Na pesi déjà ba version o yanga. Bata la Bible, les Bible, les engaïtende quoi. Et Apocalypse 22. 2-4. Bata la kini les nzamba lobi. Jean 5 13. Est-ce que docteur Royo Zamba tchaki moko azalaki nani? À part Jésus. Mais bandako biki se mais tchaki nani? Tchaki bato.
achaki nani azalaki na misala ebele mais abandaki kobikisa à travers nini papa matiti banzete ka ndenge yo kosala nazoyebisa yo eloko moko bomba na luketu yeba yango lelo ndeko natiaka nzambe nangu ye nzambe asali maison aba papa nakuti banzete nani asalaki mokili dj giko es liboso na yo okuti bayaya te okuti mama na yo nde okutaki natuni ke liboso na yo oza na bayaya na yo mituna eza ya ngai me ngai nalobi nde eza ya yo me nalobi boye nazo répondre ye boye mwana ozele nzambe nangu ya asembi moto ndeko kura ya yenga barrage 24 000 votes tafre di roi Salomon nzambe nangu ye koki batendeko liboso na yo yeba lelo boye mpona koyeba mokili oyo omonaki mama na yo keba aza nzambe na yo yoka nde nakebisi yo ya mibale oye okuti yaya na yo keba na yo mwana keba aza yaya nalingi na répondre na mokuse soki tokende ebele okutaki papa okutaki na mama me yeba ke bango bozobenga ke mama bango baye kokota mokili mwana un jour okode bayebisi yo ke kuk oyo eza esobe oyo eza matiti c'est vrai eza kolakisa ke biloko oyo okutaki na mokili yango nde nzambe abanda kosalela yo oza moto oyesima okuti biloko nzambe asasali deja eloko na koyebisa yo lelo yeba ke nzambe nde mokolo mokili oyo mokili ezaka ya satan te yango nde nayebisaka yo ke bato bayebaka satan eza yo ndeko nzambe nangu ya tapre di roi Salomon nzambe nangu ye oso yoki na leli satan tambe tokoyoka ndenge yo nde moto okumisaka satan na Congo awa mpe bato ebele badiembelaka kaka nsima ya nzambe na kombo ya nzambe makambo bakosala na nsima ezalaka malamu te lolongo bani ndenge bibelobi te mais docteur Kabe tokosolola estce na mosala ndenge osalaka boye esi ekomela yo bayeli yo mpe mutu maladi bayeli yo obandi kotraite esimbi te ka moko se komplika yo. Merci DJ Kuk, merci Ndeko Yangai, merci Ndeko Eliezer, merci député national. Enfin, kozonga ce matin Ndeko nazana poste na yoka. Atoye. En tant que député national un jour, nzamba ko aider yo. Kozonga ce matin Ndeko. Dans le but que ozonga nanga to sala émission, to sala sisa émission ozonga député national. Lokola DJ Kuk azali nzambe azolukumu eloko eza boye papa baka oyo lobaka wana nzambe nde mutu asalaka soki mutu akufi mpo na nga nazokroire ke nzambe azali mais soki mutu akufi te malgré wana problème ya nzambe liwa makambo nyonso eza na maboko ya nzambe maladi eyaka nka ndenge eyaka ezaka bamalédiction soki oyebi yango te maladi eza eloko moko normal te eza bamalédiction. Parce que jamais de la vie, au cours de mon temps, maladie, mon collègue n'était pas tituan. Et ça, maladie incurable, maladie yandek. Tuberculose au 16, et dans autres yamout. Âge de 35 ans, 40 ans, 50 ans. Et ça, maladie âge n'a été. Et puis, bande attention, hypertendu, diabétique. Et puis, insuffisance rénale sur Kisanga. Et puis, bande oyo, et tout type de cancer. Et puis cirrhose des foies, hémophile, hémorragie interne, sarcoïdose, et puis cardiaque, bandek oyo nazo ebisabino, tambola lemba sukisanga. Et puis bandek nana répondre ndeko na binote, na bandok na etalaka ezanzela temple za moto bongo, na sala ko bo comprendre. Et loko ezanine. Maladie andeke sante et loko ezana ngote. Na ebisi bango boye. Ezaba to botuna mituna na mituna. Que comment pas mutu moko azo traiter maladie nyonso tout eloko eza boye ndeko na ngai ko banda lelo boye bake nzamba azali soki lelo ozwi maladie moko lokola lèpre
mais ok esika moko boye bayebi soki te traitement eza te mais kendoko mibomba te olie oyo mibomba mpo na ngai koma epai ya temple du roi Salomon eloko eza na yango te bino eloko nazo encourager bino maladie incurable en général eloko eza na yango te natia yango 0 nalobi teke yaka epai ya maison ke ye moko lokola neti bandeko oyo oyoki mwana mwasi alobi ke 5 ans amoni eloko te ameli baproduit eloko te bakisi na yo yango bamatiti na banzete na yo yango ozwa kongo kaka na Kinshasa wa na libanda ya mboka Kinshasa to epai wapi baproduit ebele yaka libanda ya mboka ya yo na Kinshasa baprovince eza na mboka na yo te yaka baprovince yaka ebele nani akende kozwaka bakisi yango naza na bato ebele soki esengeli nga moko na se déplacer nakendaka ndeni soki oyebaka oyo nzete eza mpona boye nzete eza mpona boye nzete eza mpona boye yango nayebisi yo DJ Kwiku distinction oza wana ndeko na nga mpona kodistingue baproduit tu ndeko soki eza domaine oyo ya ngai nalingi mpe na répondre yo et puis eloko eza moko omoni eloko mosusu eza nini mosala soki omaîtrise yango yebake na kati ya komaîtrise mosala expérience ezalaka ekotaka okotikala kondema te ke opesa moto ya baproduit oyo esengeli ke moto abelaka tension opesi ye produit ya moto ya cancer esalamaka te eloko ezalaka nini na baproduit oyo nyonso nayebi baproduit na nga ndenge elongo bani lokola bana mibali ya fimbu shokote bana mibali shokote ya fimbu opesi mokongo na shokote yo lokola bana mibali ya fimbu shokote nayebisaka bango ifo na balisa bino ya solo parce que mpo na nini baproduit tu onga na pese nayebi yango ndenge ezali ndeko bandeko dripanocytose ou bien anémie ss tya mosapiti thyroïde goitre mbasu nalobelaka yango lisusu te wana biloko ya mopepe nakombu ya nzambe makambo nyonso tu natyakaka nzambe kaka soki nzambe te mawa ok temple du roi Salomon soki moto ye mpe abeli to azwi malade oyo koloba wana akoki kozwa yo place nini juste abili aza na besoin temple atina aza numéro ya téléphone te nakokende wapi mpo namona place temple du roi Salomon ezali merci premièrement toza na commune de Kinshasa sur l'avenue Kabamba numéro 59 croisement Bokassa en diagonale de la station Total soki oye okukutana na temple du roi Salomon otebisi bande kozaba salongolo na ngai na chaka nzambe kaka liboso ngai madembe boni vesi nango bido ok vieux aza calme sans problème en tant que grand maître eloko nayebisaka bandeko ya ngai eza moko bokwar ke nzambe aza ndeko ya eta bandeko ya États-Unis nalobi boye benganga nazobenga yo ozoyamba telefone te ezalaki prévu ke ozwa baproduit na yo mais nazobenga telefone ezoleka te nazokomprendre te eza nini ndeko patient moko abengaki yo aservaki mpe déjà mais sikoyo etikali baproduit na ye mais okobenga ye akoyamba te donc akolanda biso na ministre ndeko na ngai ozalaki na makambo na docteur Kabe autisme bandeko ya autisme boza guéri partout zambe nangu ya autisme 0 donc ndeko ya bandeko mwana na yezo bela autisme sikoyo tozobenga ye azoyamba telefone te eza prévu ke topesa récit na ye ozolanda parce que nazobenga ye azoyamba telefone comprendre il faut avant avant que est-ce que nakoni mateke natinda bongo récit bongo nani to solo na te il faut to solo na ye na bisaka zwa na numéro na yo ya nani ya nani numéro eza na récit pour na biloko na yo ok temple ça soit na wo to tinda na poste ok est-ce que sikoyo okoko pesa bato ba lié place ba ko zwa yo na monde na Kinshasa wa ba représentant na baza place nini et puis passer message à souka pour clôturer émission télévision za lingonga. Merci maman
Mama Véronique tweet na France nzamba pombolo yo makasi mama Véronique zala makasi nzamba koede yo nazo bisa yo di Congo na Irlande nzamba apambolo bino makasi boza na lobby numéro eza affiché pour na Irlande et France et puis ndeko oya pele ya Canada na Ottawa ndeko nazalaki te malgré oyebi ke temple za moto moyena zoko sima avant otikali na se tonyati ndeko avant moyena zongo simeza teza avant tango kotikala na kati ya nzela toleki ndeko oyo pe Jonas Mukamba Jonas zaba peso zala makasi na Johannesburg malgré mboka wana na kotikala ko nyata makorote pona makambo na passe na mone passe e pesa kanga ye bele nazala na mboka wana ilinga tambo na RF makambo na mone basali bande ko yangai kulutira ngambo kwa ya njoko ya yo yango na Genève sportif asolo sur la mboko Congo. Merci Mkongo ya njoko na Genève oyebi ke temple zo sala ye passe ndoko oye na wodi mone ko na wodi ko mona na Afrique du Sud en tant que moto okutoshenga inde nini ndeko okusimba osimba moto zoto simba tomba komitumba yo makota zamba nangai merci DJ Cook. OK, te merci temple. Merci Zolo Trésor Zolo simba nanu bilili bien Trésor Zolo mwana woyo Zolo zaya mundere benza ya mwindo. Merci Amos. Et puis Manix Kimbor Kobos na te Jika Diema Kesela mwana wana ata uzo bete manduki boy na kamera za boy ne penge Fofana epenge Fofana okobe mwadimu merci mes Fofana baptisé yota merci Nkwenezer na makasina tokomi wape bande konyosu na epi na chaîne tokomi wape zambe apesa bino makasi esimi bino esimi maison otabu na support na tambu na makodongo merci. OK, merci bandeko balandi ya tokomi wapi tokomi bongo na suka bolandi Dr Kabe malamu bolandi explication apesi oyo tu azubiso na nzela tokutani mokolo malobi tikete kimi ya nzambe ezala mabote ya bino nyosu ndenge toyokanaki